New. Non, 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 si tu as solo, il y a Nangala X-Bass. Place RDC New. Place RDC New. René Abiri. Le Macron. Pacificateur. Si tu es Lenda. Si tu Malamu. Pour s'abonner. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bientôt Kitamata. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Si Django est Bana Kin. Trace RDC News. Bana Poto. Information à source. Sans parti pris. Oh, s'abonner. Moutoua qui m'a dit. René Abiri. Basobanganga. Le défenseur de la presse. Trace RDC News. Bassi Balala. X-Bass. Namona teo mutakutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo yo bazange lokote. Yawe na bomoi efandelo kondima nangai. Namona teo mutakutana na yo azanga kimia. Balelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli. Basala yo confiance lelo yo bazange lokote. Yawe na bomoi efandelo kondima nangai. Ah, jalia wae. Ah, jalia wae. Akausi pinjoli ya bapasi nangai. Apesi ya mochamo kile pesa kate. Ah, jalia wae. Ah, jalia wae. Akausi pinjoli ya bapasi nangai. Apesi ya mochamo kile pesa kate. Merci bien très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.trace RDC News. Pourquoi pas dire un très grand merci. Donc, naba abonné tout au Bazolanda Biso sur Info Tsunami. Donc, l'exclusivité de cette grande émission dont je suis là sur ces plateaux avec Dani Tsunami Bokombe ainsi que Kisinzora, la patronne de son groupe Oapitozo Solola par rapport toujours à ma solo au Italie actualité. Merci beaucoup à toi Lydia Kapajika. Merci à toi donc Cornelia Douci Givenchy, Paola Schengen Kilo à Londres, Yawili Moucheni, le véritable code mondial. Bonsoir Dani Tsunami Bokombe. Bonsoir Abiri. Bonne santé maman. Santé ça va très bien. Bon retour au pays. Hein? Merci. Ah oui. Ok, donc Koto Tozalina Kisinzora, donc artiste, donc Obiso Tutoyebi partout dans le monde. Kisinzora, bonsoir. Ouais, bonsoir Abiri, bonsoir à la diaspora, tout dans les 5 continents. Bonne santé. Oui, santé bien. Santé très bien. Netka à Paris, na otina Dani. Netka à Paris. Ouais, ouais. Pour Dani, tu Paris maintenant na Kin quoi. Oui, oui. Ah oui. Et alors, Kisinzora, Boni Maramba musique, album Nayo, et ça retambola n'engni parce que depuis au bandi qu'on promettre Nabiso jusqu'à présent, il a commenté Zali Kobima sur le marché. Et alors, tout le monde qui va audio sur qui là, qui n'a pas WhatsApp, Nabiso presque tout, mais promotion vraiment. Il y a un problème ou quoi? Oui, il y a un problème. Vraiment problème, il y a un problème vraiment. Dans la musique congolaise, tu as une souffrance makasi, tu as un problème à manager, tu as un problème à producteur. Ah, on a Congo, le producteur va bima kaka. Sogoso, au tarne sous la maison mère, tu as quartier latin, tu as déjà BCBG. On a déjà, biso ka bato to uti ba ina pexi.
na ba chanteur asika yango vraiment na souffrir mais c'est bon nzamba tika ba na été te mais yo uti inaperçu te yo obimeli na kati ya uza fruit ya orchestre ngaba to binga na makambo ya koyemba te ba musicien na ngande ba uti inaperçu nano ba yeba na nuté bon tozo bunda tozo bimise simba na kota ki ba studio mona la sala e bomenga tozo na programmation mais ko comprendre musique et c'est un son baf le fait tonda et le balulu le célèbre permanent il y a autre changer to continue na ndiayi eza 8h 10h séance $250 mastering na mixage eza $300 ceux qui bossent là 3 séances $750 donc ndiayi mtozo lianga quoi ya pamde à l'art. Voilà. Donc c'est-à-dire que ezali ko senga vraiment ba apport ya AG Fafalonga ya Willy Moucheni donc zo senga vraiment ba apport ya ba grand mécène. Bon, voilà. Yebi. Voilà. Ah, au toucher comme mon bien. Viens dans Fafalonga. Fafalonga. AG viens soit ah tu crois que ça 50. Oui oui. Viens Bogar, viens dire 35 ans. Si si. On dirait 20 ans babambeli. Ouais. Viens Fafalonga. Aza mécène na munene mboka oyo. Aida ba wenge BCBG na ye ba 4x4 alo ba bato bimi na mokili asala mabele na BCBG nga na yebi na solo na ye abaka tiki makambo yo pour par rapport ya ba activité na ye ye peno yebi mais na ce que vie pardon zonga ponanga abela pesa i semaine asona bureau na ye via bi akoedenga na tika pour répéter na répétarana bon vraiment au toucher pour promo bien Fafalonga zo aider nga kala mingi te abena pesa ka semaine a raisonner voilà merci beaucoup donc Kisinzora donc toza toujours nayo kolembanga été et alors Kisinzora quelles sont des nouvelles ya bana ya Babia Shokoro Babia ko tibana 5 alima oyo bazaki na Babia Angola oyo Babia akufa na maboko na ye si leo na mona bana wana tia niko l'exception bango te mais baba na biso Babia tikaki na semi abota Serge Babia connaît qui Serge mwana wa liboso Babia wa liboso hein Prince K a aussi sa classe licence tout ça qui n'a fait et les gars qui très bien oh ya maniqué Prince na ana maniqué nazo kabolepso na bana kabolepso na bana Prince mo benga biso bandoki biso boye soki lelo musique à Prince qui est bien té maman na ye maman na faut check internet parce que ba patron tout ba maman na finga kabatu et patron mon côté banga pour musique ça ba makamna musique yo va na monde musical musique au monde ba leader ba kana ezalaka oyo pe sembo te ba beto karab so zena makamna mususu ba imer na mabela amukinango boke voyage ba chikali erita chikaka mwana kana poto afinga soki mwana zo musala te problème na yebo maman na ye ngana pesa mwana na chance a mwana nga amakila nga Babia mi balaye wana à sa famille un jour. C'est-à-dire qu'on espère qu'il y a quelque chose de meilleur et pas après ce Babia. Après ça, à sa famille un jour. Et le salaire a passé, passe à temps à sauter. Deuxième humanité, tu dois à 4 classes. Non diplôme. Mais ngana zala ki wala ngamona la ki témoin donc ba fan m'a excusé nga comment est-ce que ozala ki mana bi un jour ozwi mbongo bimisi pour akende na école et ye moko azwa ki décision que non akoko tanga te suite ya makambo mama ebisaki. Mama ebisaki sala musique. Ya musique na classe ezala bien no ba Félix wase quoi. Ba Kofi Olomide ba jibe piana. Ba héritier wa ta classe mte sunga bango mbalo. Ngana na chanter ste ngana musique. Ngana zo sunga ba jeune. Ba kende liboso lo ba kosombela nga lipa. Lo biso ba bongi lo ba wela nga mwa quête. Mais tala lo mwana nga presse le mawa tona tiki zéro. Voilà. Mama tanga te bo mwana otanga nde. Voilà. Merci beaucoup Kisinzora. Donc je vous signale que non, elle n'est pas seule. Nous sommes là avec Dani Tsunami Bokombe, journaliste et son Kisi. Là je vous précise et puis je vous affirme, Dieu merci à Pasteur Kabundu Alessa, Oapilelo, tout le monde encore Dani Tsunami Bokombe. Et alors Dani Tsunami Bokombe, relation na yo vraiment na Pasteur Alessa, batebele ba mon nango vraiment clarté. Oko expliquer biso, ezali mondimi na papa na ye ou bien eza na ba faire moko boza na kati osombela pasteur ba voiture na niveau poto. Ah bire c'est qui c'est ma question. Eza mondimi na papa na donc naza moi na spirituel c'est mon papa que j'aime beaucoup.
oya sunginga na makamba nzambe akoti singa pena na kati ya losambo asali mingi grâce à nzambe na yeke lelo na zuba maîtrise na makambo ebele et puis ba porte eza kofungwa mingi grâce à papa nanga Kabundi Walesa. Mais kokutala non pe na pasteur Kabundi Walesa oyebi ke memelo pe ba problème ebele lelo komba dani tsunami bokombe polémique na YouTube côté babenga kisi nzonga la te pekisa na nyatik internet mutungisi donc ezali vraiment roleka moi trop. Oui, bien sûr, ezala question okutani na nzambe wa solo parce que c'est pas la première fois que na sambela na sambela na et pas ba pasteur et pas ba sango nzora za yebi alors un akutani na serviteur de Dieu oyo ya makasi ya Saint-Esprit o aza osala nzambe aza osala na kati na edo bitumba pe fezwanga parce que nga nazo landa mambo ya papa nanga alors moyini fa yamba alandanga pe no abundisanga na comprendre que o nyo sezai ko le internet ezaka bataki ya Satan. Voilà. Merci beaucoup à toi Lydia Kapajika 10 000 fois ami d'Achanti encore vraiment ma femme je te salue. Et alors Dani Tsunami Bokombe aux alliés journalistes et activistes politiques par rapport à la situation politique na biso na République démocratique du Congo. Lelo tomoni ba oyo ba signa ki signature poète Martin Fayulu azala comme état candidat unique. Il y a opposition, tout le monde que non, ba retirer ba signature na bango pour na ko faire rabaisser Martin Fayulu. Et alors d'après Okoloba nini au moment où ba ndeko na biso ya majorité présidentielle ba garder toujours ba signature na bango et tous pour Shader et Ramazan. Bon, nga pona nga na ko loba boye ça déjà baza déjà stable était bango moko parce que avant kokende Genève de bakenda qui fallait baso na ba base na bango parce que comme ka base balobi mukonzi aza mukonzi erongi hôtel manakita mukonzi wana il faut s'imposer et ça n'est pas pour voyager ou si bana on a quelque part décision rozwa kuna ezate so bana balobi papa tika yo potiki non et les gars bon te tourna mboka ezamboka munene eza Congo les gens souffrent ezate que moi bato ebele wa pesi baba pesi bango confiance ba ke kuna ba signer eza accord ba signer qui pour Martin Fayulu akoma candidat unique il y a opposition ezali que le mot est bien parce que ezali pour na mboka mais si on débat changer position na bango siko tozo ta les intérêts na bango personnel ou bien les intérêts mboka tozo comprendre et souter Félix Akendaki a signé après au base lobby boy a changé Camer c'est la même chose siko bango nyoso ba okende oya ba sali vote na ndenge na oya ke na ndenge na omona te que des ordres et salami na FCC pas bato pe perdre bapona banda basangana bapona kaka mutu moko Emmanuel Shadar iti lelo ba changer te yango bazali quand même na pouvoir mo bazali na comment babenga oni bazo kiende liboso quoi bazo sa meeting na bango bato bazo ebele bazebele pour baza en commun balingi eloko moko président o ba choisir à kiende liboso mais côté à opposition bilinga ezali. Voilà. Penses-tu que non, on aura de bons résultats après les élections du côté à bande de opposition? Je pense pas. Ndé bandi déjà boué mabé koti. Et mabé déjà koti po et komi kara mutu na mutu komi na intérêt na. Pour baza rapenda ki baza ensemble baza rapenda na iloko moko balinga ikabatika ndenge ba pona ki Martin Fayulu. So pe ba pona Félix ba nga batika Félix. Donc bango mo ba voter ba pona Martin, il fallait batika Martin akende parce que Martin aza déjà politicien oyo, aza ya mayele, asala pe makambo ebele même aza na base ya munene était neti bango, mais aza mutu il est capable d'être président. Ba musu toza keba caméra uta côté mususu baba babilo na bango eza moi bien te donc ya zaki capable ya ko kende na élection. Merci beaucoup donc to solo la pe moi moké l'état Dani Tsunami Bokombe a soufflé et alors aujourd'hui là Kisinzora tozali na 32 ans il y a quartier latin. Ezana le bano bakambo Daniel Choloba biso te toba congolais to ndaka pona mboka yango le kambo comme ya retourna ba base et oza mama pays. Moi bato moka mukie bopoke ko tuna ba pona mama mboka na biso. Ozo comprendre papa Kamere na papa Félix basa otamayele. Ti bakende kuna bango batamayele ba ponaki Fayulu ba ebe loko etindaki bango ba pona ba ebe pourquoi ba ponaki Fayulu. Et ça que bato moka mukie boye. Donc et cause ça que président de la République base ebisio te soza comme tu dis que ça boye te fait longwa bo olongo lango. Oza makambo ya mboka
oyo eza makambo ya mboka nde kaka bokomba lobi kota FCC kuna Shadari toyokaka eloko moko te masolo pepele batia Shadari batia déjà Shadari avalisa makambo na soki Kinshasa eza pito pale na niveau moko nga atambolaka zandu ville terrain Vodacom batu tout babaye bango mais so batie Fayulu aka muta mboka asa mwana mboka esa ni Congolais muta mayele so makasi mabele so batie Fayulu boka na Osirika on dirait batie so Tanzania obite opposition basali biso mbilinga batie so pena mbilinga na ebisio batu babaye bango. Mais d'après vous apparemment qui Sinzo Rayo posali quand même dessus Royoka que non Martin Fayulu tant sur la place wana pour na yo linga aux attentes sur Félix Tshisekedi. Non, non, là, papa Fayulu, na bien les lotés, na landela gaé, na tala la TV na kinoise, place on a payé Simbina. Vraiment, il mérite. Bango mo ti ba pogné ba yebi que il mérite pour attendre no trop makas. Na boite Félix attendre fait dans la caméra attendre pe makasi. Mais ba yebi ti na ba pogné ça muta mayele. Te ba pogné pe tant sur la peau ba document na pe zambilinga te par rapport aux européens, aux belges, une poema nationalité quoi. Nationalité, aza mutu to nga na yebi wapi. Mingi na Kinshasa so sala ba benga ngoni. Ba campagne na ye soko ça ba marche na ye. Attends le rapport maman mboka so batie on a problème ça te et puis bangonde ba fauteuil ba katumbi ba papa Bemba ba papa Félix pour que mère batie souvent que retourne à base loba maman mboka boka tu moi bato mikie surtout eloko na séparate ba bazango ko tumbaka ba pigner la ville à Kinshasa ko tumbaka ba fauteuil ba président na bino les a respect des propreté mbalama ba bébé ba campagne na bango oui yo ba onte ba bébé ba campagne ba président na bango et baby makasi be makasi en tout cas ngapena zarana ngami ko ma politique te mais maman ba bazo et lobi biso. Voilà. Merci beaucoup politique ezali kolanda biso na ba domaine union surtout atokipe politique ite mais politique eko s'intéresser na yo na métier topé na domaine union surtout oyo okozala na yango. Et alors Dani Tsunami Bokombe concernant les honorables okoloba na bisoni. Bon, tozana ngaza muta diaspora, tozana ndeko na biso azara na Belgique, Papi Tcholenga azara pe combattant liboso, mais ko comprendre pe mutu na mutu azana ndenge na ya comprendre parce que azara muta mayele. Atangi ayeko comprendre que bon na ke nanga mususu na kota. Bobi tumbane ezali il faut ozala oya sur place. Ezateka ko bunda la musika ayeko comprendre et puis le lot azo passer députation nationale hein ezala lukunga donc si tu rappelles bien oh ezala lukunga donc lukunga ezali ba monga fula moamba barumbu et tout voilà donc yango wana tozo soutenir comme c'est mon ami donc tozo soutenir Papi Tcholenga Kasongo on a akende liboso na députation na ndenga kiti na terrain ba Rex Kazadi bakita batu bakita en tout cas yé et ça lui peu importe pour tozo yoka yoka makamune mingi awa na ville ya Kinshasa vraiment félicitations à toi mon ami Papi Tcholenga kende liboso félicitations. Voilà to belana no Papi Tcholenga asali ba temps ebele na mikili ya poto combattant obiso tout oyebi yango na ba TV combattant vraiment azo défendre démocratie population sociale ba marambo ebele mais est-ce que pour ebela ba pe bayaka bongo Dani Tsunami Bokombe a okota parlement a prometa ki ba ata brique na quartier na bango mona na tete Papi Tchoso ya apa bundela mboka na kati ya Kinshasa na kati ya RDC. Est-ce que Papi Tcho ba épreuve politique au moment tout monde ba ve Frank Diongo ba l'équipe épreuve politique o ya musika te Europe te na ndenge makin ayebi yango aza déjà na famille wana ya papa na biso olenga koy ayebi yango banda bo mwana nae Papi Tcho olenga Kasongo déjà na Kinshasa kombo ne solo bama partout vraiment aza mutama ila tangi classe nae ngala za na lukunga toza kozela aya bana lukunga batia maboko tozo ay député na biso to lingi su ba député baza na Kinshasa to lingi bato ba uti banda o bazo o to na bangwa wa bazo ye ba passe na biso kolo na biso te mais o bana libanda ba monaka nyoso le kakane Papi Tcho nga zala amonaka tout eleka na ville ya Kinshasa azo na parlement na pour alobela lukunga donc ngana on peut se ba bonne chance vraiment nazo zele pe maboko polele Papi Tcho olenga Kasongo
grand frère na ya Bogar Mutamayele yaka lukunga za kozela yo barumbu Kitasa Lingwala Gombe Ngalema Mbinza nyoso tu kulukunga mbatoza kozela bana lukunga mobimba papicho azako ya molobe na biso ye wana po ba oto tiaka bato Kitasa batika ko lobe ata barumbu mukolo moko te ko komina kini Lingwala mukolo moko te balo ba lukunga mukolo moko te mais papicho loko azaki kombata ayebi pasi asala msato plutôt pese chance. Mais Dani Tsunami Bokombe Papicho et Bela Batulelo Bakoloba que non, il a été corrompu et que Bapesier Bambongo po aya et tout par rapport à Bamakambutu ou Asali kuna Bakomba nae Batebele Basatande que non soka yekin bako arrêter vis-à-vis ba propos bande ko tenir avant. Mais ndenge que non ba protéger, c'est-à-dire que ba laissez-moi quelque chose et puis il y a eu quelque chose au banzimi. Non, azamo na mboka. Azamo na mboka. Aobunda pona mboka na ye. Voilà. Dani Bokombe azate mutako sale mabe azate azamo na mboka. Obi gouvernement biso ça en place hein. Voilà. Ba tutu ba ya kabamba bango ba bike azolo ba pona mboka na ye. Aya ko bundela ngo Voilà. Mais Dani Bokombe. Si parce que ndeka nzora lobi ezate nde batu bakanza musika ke bo bakombata baye bakangi bakanga batuté. Le bat peut nous rendre un numéro personnel, mutakangi si on des alara. Mais bateau bayaka bakanga ba monique papi tu vas comprendre. A fingi a lobby makambo ezaki a roloba. Azo défendre et puis azaki te combattant ba oyo ba bêtise ou beni. Azaki combattant intelligent. Aujourd'hui, il est politicien, a défendre mboka na biso qui combat ezaki pour nous défendre. Mboka na biso justice mboka yango wana lelo aye je pense pas qu'il y a corrompu. Wana peut-être wana ngande na ebele personnellement je pense pas. Mais un souci yé mon akatine so ka zo ki moi loko na ebité. Wana etalika ye mais biso to yebike papicho aye pona papicho lenga ye pona ko défendre mboka bato baza au mona passe aye au mona pe makambo esala parce que de nature aza mutu mo aidara. Voilà. Aza déjà muto yo aza social. Aza penza ki papicho za loko nini aidara na bato ayebité. On a vraiment un aébi, donc voilà. C'est un peu ça. Papicho Olenga, garçon sincère, Oapi Lelo, Ami Pessi, na politique, Oapi Ayemoko, Asa la face à la population, pour Ayo Kakolela na bango, et puis appeler ça le meilleur de lui, na Oye à prendre na Mikilia Poto. Et alors, qui s'inzora 32 ans, il y a quartier latin, Idéwana, au recevoir Yaoundé. Ouais, chaque année qu'on fait ça la fête, pour le mouvement, na Ekombo na quartier latin. 32 ans, surtout en ballon venez événement. Ou à salir ballon ezalate. Déjà comme on a 17 types. Déjà ça bien pour nous aider ba musiciens, biso ba membre naé. À kanisi biso na ba écran plan, na ba frigo, ba congélateur, ba loso, ba soso. Nous tout les cas dans quartier à salata 2 jours à Zalawana. En tout cas vraiment au en ballon et l'équipe a fait ignon surtout. Et puis prix Nobel déjà babia ndonga déjà combo déjà zawana famille babia mobimba toko zalawana famille babia mobimba toko zalawana na 5 bana ya babia toka kozwa eloko ya ndeko na biso toka kozwa ngo yo manike soko za mosa tembe ya kozwa totala soki babia bala famille mobimba toko zalawana yaka po osali be mission alobi ka oyaka na mo ane prince. À prince a joué le comme on ça on a anda kuna ye soko za mwasi mama kila loko nga règle yaka jurango yako kozwa boke na prince total yo baba boti 5 bana ozo e bate biso famille to kozwa eloko tozo to kabolango na 5 bana ya babia ya liboso ya mwasi priska ya mi balé prince ya mi satu ana mona manike ya mi nena ya mitano bazepa alima to kaboli bango etikali biso famille babia to le. Mais bazomi tuna biloko on a ne pesa mité mais famille déjà et panzani. Biso famille té biso za pour mité yene mutazolo ba n'importe quoi internet. Bon si je comprends bien qui Sinzora de votre côté et toi tata moi si on a posé réconciliation au sangisa bana baye bana bazala na boli. Bana baye bana mali ko te faza sima na biso mibali na ye ya koma ko finga famille na biso akolelo mobala ngo yo ozako wela kwa ko biloko na ye kena aussi miso micro osobenga baba mutali boma baba bela liboma atayo moko atayo mobalo oyo lingaka o loko mo liambo na internet na kombo na ye o baba bela liboma baba so bela liboma tiens baba zaki ba surménage biloko ala ko mela cocaïne héroïne zaki mabe
écoute tokotia kimia mandiken aza motema mabe ye fa bondelaka biso tozalaka na biso tozalaka problème na ye te toza mibali na ye il faut que prendre biso toki kofi alobi ya prix Nobel pour na babe mokolo ngo ezande nini tosanga niti tozibana na ye tozibana oyo toki tota oyo komona na tokaboliti ye sko akomi nini ye gangi ya famille ke prince azalaka na prince zwango tokei manike oleka njani toza famille mobima na bana na biso tobota okomona biso mpo lingo osalaka lokola babe abotaka bana mibale kaka na yo mais oza na 5 enfants. Le 25 novembre, toza na fikini wana oyo bakopesa nga ata loso nga na konti na nga mpo konti na nga pesa nga na mona quartier la te ya na nga babatikaka na kofi ata longosa soki sukali soki loso nakila nga na ndako na nga oyo ababi ya tozwi na bana ne 5 topesi bango oyo etika biso famille tolepo ndeko na biso mani kozwa ata oloko te bamwana no prince apesa biso te ndenge ofingaka nkombo ya na biso na internet ozofinga babi ya liboma ozobapela azalaka liboma azalaka kosumbela nga babi asumbela yo mopa oyo abi non attend que maman ba prince na pesi pe oyo ya maman ya ba te to palanga na wana mopa opesa te mopa oyoka kutu biso oyoka te ayebi ke amenaka drogue opesa te babi na 5 bana opesa ndeni aboti na 3 maman aboti na Belinda Manike na Alima bakopesa kutu na sasi nini bolinga botiakimi entre Manike nde na liboso nde ezalaka na kutanisaka bino bokutana na obenga Manike boboma mutasaka na problème eza te biso tozosepela te komba babia babia pema na kimia ati kotanga kwa babia na bilobela boneti dani ndene ebi otang classe leki nanga so zaka na mobali mo zaka ta société liboma akufa na ye okolo babuso babongo na télévision ezalaka te aza mwana mabe nga aza na problème na ye te mais dès le 25 so aza mwa cette aza na fiki. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, Toté Manabiso déjà, Dani, Tsunami, Bokombe, moi quelques salutations. Nayo. Donc, qui c'est ça? Dani, moi, Nico. Ok, il y a Bouya, caméraman, donc monter et tourner Boué. Dani, moi, je PC, PC. Dani, sur 34, sur 35, on PC, là, maman, au Bimba. Voilà. La PC, il y a Robi Vouemba. Bonsoir, mon bal à l'équipe Bassena Kitoko, Supermarché Destiné, Papa na Robin, Yalanga Kaleso Pembe, Maître Blaise Beko 5e Dan, Babi Mikolo Ezali, mère rêvé, ba solution en Suisse. Bana poto, Mukili, échanger. Et ça t'est que Kissi, et où t'as quitté ce qui est poto. Oh, mon Congo passe, mon bal aussi a problème à sexe. Oh, moi si, moi ça, je te maille. Je vais côté Suisse, mais rêver ma solution. Monter ma kumu ya pape, na biloko kolia ya RDC. Oza besoin bisa oka. Voilà besoin bitoyo. Nyo surtout mais rêver. Merci na Jean-Jacques Panya Pembe na la fort. Denis Ikwa monter ma Jili mon CT. Merci na batu tout obolinga vient sur amulile koti. Parce que tabalo yo yebi na la fort. Lo bana yo. Tabalo yo yebi fort. Debord. L'imbattable. Debord. On va la Bogart. Na lui on mettre propre. Debord. Na pesi mbote. Dani Bokombe, merci. Merci. Merci beaucoup Nzora. Dani Bokombe. Banga na pesi batu nyoso mbote, Manike na pesi mbote mingi, hein? En tout cas mbote mingi. Na pesi comment Manola Kitoko ba gros bisous na Gata Hollande. Julie Moubenga tozani na Kishasa na pesi ba bisous. Imbattable de bord na bosani yote Maître Fuji ba gros bisous na yo batno so balinganga code amboka to bossa na raité ya wuli musheni. Merci pour na $1000 otinde nge pas très aigué. Donc na sepeli ya wuli yo ebikaka de gros bisous à Cherika Bamba les boss. Donc yo na bossa na kete ifazara toujours. Voilà. Bisous à tout le monde. Voilà, merci beaucoup à toi Lydia Kapajika. Marlène Kasanga na Bossani. Marlène de moi, ça mouinde kitoko na Bossani. Bisous. Voilà. Merci beaucoup donc à toi Lydia Kapajika 10 000 fois ami d'Achati en Koro. Donc merci beaucoup Nabatutu Obolinga vraiment est trop. Donc je pense que ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Donc on se retrouve à la prochaine. Merci, bye.